Mbote na bino, c'est Mickaël de l'ITL Lingala. Aujourd'hui, je viens pour vous demander votre aide. De l'aide pour un membre de notre équipe, notre support technique, notre ingénieur, notre talent, notre petit frère à tous, Daniel Kabouya. Daniel, dans la nuit de dimanche à lundi, Daniel était sorti avec sa copine et malheureusement il a eu un accident. Ils étaient en moto et leur moto et une autre moto, enfin des motos se sont heurtées et Daniel est tombé. Sa copine, heureusement, elle va être très bien, elle va bien, elle s'en sort avec aucune séquelle, mais Daniel, malheureusement, sa tête a heurté le sol, il s'est retrouvé dans le coma et actuellement il est en réanimation. Et malheureusement, les frais médicaux demandés sont assez élevés. C'est pourquoi je viens vers vous, pas seulement moi, mais avec l'équipe de l'ITL Lingala, avec la famille de Daniel. Nous venons vers vous pour vous demander de participer à une cotisation pour aider justement la famille de Daniel à payer ses frais, pour aider Daniel à revenir parmi nous, pour aider notre jeune frère à poursuivre sa vie. Il a encore tellement de choses à vivre et il faut vraiment qu'on fasse tout pour l'aider à continuer à vivre cette chose. Daniel est quelqu'un de vraiment... Être avec Daniel, c'est... Si vous entendez parler par exemple ses amis, c'est toujours lui, il est étudiant, c'est toujours lui qui aide. Il aide les autres à réussir, ceux qui ont des problèmes de compréhension se tournent vers lui. À l'ITL Lingala, c'est toujours lui qui propose des idées, c'est toujours lui qui est là avec le petit plus technique, c'est lui qui s'occupe de la réalisation, c'est lui qui fait ceci, cela, il est toujours là pour aider tout le monde, à réparer les ordinateurs, faire en sorte que toutes les machines fonctionnent. C'est vraiment quelqu'un qui est toujours là au service des autres et aujourd'hui, il est temps pour nous maintenant de nous mettre à son service, de l'aider à revenir parmi nous. Nous comptons sur vous et pour la collecte de fonds, vous pouvez donc cliquer sur le lien qui est dans la description et donner ce que vous pouvez. Merci à vous. Matondi. Mbote na bino, eza wabino Mickaël misi ya l'ITL Lingala. Lelo na ye pa na bino pona kosenga bino bosunga biso. Bosunga elenge na biso, bosunga bosungi etuteli na biso, mwana mayele, mwana oyo tolinga penza mingi, Daniel Kabouya, elenge na biso. Daniel na butu ya mokolo ya lomingo pe mokolo ya yambo ya mposo azwi likama, azalaki na kati ya azalaki kotambusa moto ye na makango na ye batutani na moto mosusu. Makango na ye aza malamu, azoki mwa moke kasi akoki azongi na ndako, kasi Daniel ye motu na ye etutani na se, aza na bozangi boyebi sikoyo na l'hôpital. Daniel minganga bazobunda mpenza mpona kosalisa ye, mpona kolamusa ye, kasi eza mwa pasi mpe lifuti oyo esengeli mpona kosalisa ye ezali mwa ebele. Yango wana toye mpona bino biso bana l'ITL Lingala baboti na lisanga ya Daniel Kabouya, baninga na ye toye mpona bino mpona kosenga bino bosonga biso. Daniel azali mpenza moto ya kitoko, moto ya malamu, na kelasi ye moto asalisaka baninga na ye, soki basosoli te baye epa na ye asalisi bango. Na mosala na l'ITL Lingala ye moto asungaka biso na mangola masini, ye moto asalaka ete nyonso esala malamu, soki eloko ebukani ye moto akobongisa yango. Aza penza moto oyo tolingaka mingi, aza penza elenge, aza na biloko ebele ya kokabola ya kopesa mokili. Esengi penza ye moto oyo asalisaka biso esengeli sikoyo
esengeli sikoyo tosalisa ye mpe topesa ye mpe oyo tokoki. Yango wana toye epai na bino mpo bosalisa bino, mpo tosalisa biso. Soki bolingi kosalisa biso na kokongola mbongo mpona kosalisa ye, bo klike na nzela oyo totie na makoma ya elilingi oyo, boye bokoka kosalisa biso na oyo bokoki. Matondi mingi na bino.